Bonjour à tous et à toutes les abonnés de Tindika Tindika Balobi Touro Katia Voka na Katia Tindika Tindika Boya et Belé bo s'abonner avec Katia Voka Babi votre humble servante Amarou dans la bino Olingaka musique, Olingaka politique, Olingaka foot, Olingaka social, socio-culturel Boya et Belé na Katia Tindika Tindika Yasika yango makambu ya bia Babi Tindika nde ya liboso et lo kwa neza na musika teka rouge on mona bakoma s'abonner bo s'abonner mensuellement Bozo Katia Voka Amarula no politique na obeta c'était la politique boya ebele yasika tout le monde ni ciao. Bonjour, bonsoir, Babi Tindika Tindika yango déjà bandi nango, Babi yemoko la perle noire déjà Zanabino Katia Voka donc batutu bolinga kaye boye bana nango bo s'abonner na Tindika Tindika bo zapete bo za la connecter toujours to Zanabino Babi to Zana cordon papi comme moi donc muta loba loba donc loba tellement bien yango yé to zapaka été to Zana bo Hollande tout à l'heure là je les salue déjà. Bonjour papi comme moi. Bonjour, moi c'est Moindo Mbinga. Oya l'équipe basi nyonso ya internet na munene na kitoko mwana pe ya bandala mona clair banga raté affrontement ils affrontement donc awa bobongama parce que zo yinda sikoyo la voix ou la bouche autorisée de Fachi prêt pour la révolution tobeta to yindi sango kaka papi ka moi si boni santé pepele bota la Fachi béton toujours béton bisope béton confinement, il y a béton. Mais maintenant, le lot de l'amour qui te évité na ba Twitter et Panzani, tout le monde na ba Facebook, surtout Twitter ming bat bazaparango te peut on dimelango, président Nabiso Kagame a Koufi, vrai ou faux? Président Nabiso te, président rwandais. Président courage moko machiavélique, esprit mabé, à ça la coup d'état mais à ça la agression. Assigna na faiblesse na biso ba congolais pas to boyaka déjà maréchal Mobutu banzala injustice ba arrestation arbitraire ba enlèvement ba prison privée ba impayement insécurité bref ba to balinga ki ata président ya koka koya ayaka kata ya ndundu parce que ba to alemba ki maréchal ndeska ba mindele ba profitaki mabe Mobutu sala ki fala sona mutu na Tshisekedi mon cher na bundi na kokite sikala na pouvoir. Mais akangi mutema ti andimi ba étranger ba ko boto la Congo nde Kagame akotaki armée rwandaise awa pour na kolongola Mobutu na pouvoir et voilà donc ce qui a koufi ngala ko souhaiter liwa ya mutute mais tous zélandais dans la vérité ils ont ba rumeur jusque là parce que Kagame n'est pas n'importe qui, c'est un grand président courageux agresseur agressé biso sera koufi ya solo bon mona RFI ba songi ba cha soso hein ba français ba cha soso do ba songer ba tamakelele donc soso yebta la musaka batu na tongo donc soso alobite bino bato wela koloba pourquoi bon c'est la soso RFI aloba pourtant di ba Kagame akufi mais pour ngai na dans information c'est Kagame akufi soso ko akufi ya solo mais pe à son âme et aucun jugement congolais pe ba repema ba juge ba congolais ba ko sieta adversaire te agresseur baloba ki bayebo basala ki parti na FPR libération ya Rwanda yango ba kotaki makambo AFDL lo libération du Congo mais ba libérer batu te tala bakadogo basu bana batu ba mineur ba koti ba na armée les enfants soldats tant ba awa makabe bebaki bino papa mama botaki na makambuti boswana mobali na yo ke benga kadogo oh yaka mobali langa beti na koyanga yene juge kadogo ta ko mobali ngo ye to mobali alali retard les enfants soldats nyonso wana Kagame ako samba nde bakotela ye écran géant ne bachela ki directeur la cabinet kuna na parquet écran géant vidéo ta la transaction bancaire yepe ko samba epa nzambe Kagame na ko souhaiter liwa na ete eza makambo na ye me ko samba soki eza bongo nga za kunati ming to vandende actualité auto lobela lelo to moni rencontre ya président na biso sortant Joseph Kabila Kabange na président na biso élu président Fachi Béton bakutani me bato IDPS bazonyonga et puis peuple congolais peut se pela quitter. Bon, batu balingaka yete pona mes gestion.
rencontre na ye bato basuetaka ezalaka kutu sans caméra sans photo mpona mes gestion ye mpata kaka victime hein? Victime ya afudele monta barwandais bakotaki na esprit baya koenvahir Congo bazwa barichesse na biso bakei nango c'est comme bajuif ntango baya ntango nzalelekaki mpa na bango na Israel bayaka na Egypte koluka mbongo na biloko ntango baye kokutana na mwana bango Joseph batekaka nde asalisaki bango baremplir barichesse nyonso ya baafricain mpo bakei nango na Israel. Mais c'était ça la mission des Juifs parce que batutsi bauti baza banilotique bauti kuna ti donc bayaki kaka même histoire ya Bible bayaki awa baya kozwa biloko kuna nzala nazokamwa o Rwanda koma koteka or koma koteka diamant koma koteka coltan bazalaka nango te nyonso euti awa me mindele te baza bamafie bakoma kondima kosomba baminere na Rwanda na nzela ya moyibi mpona moins cher. Mais Rwanda koko azalaka makoloba te mpona mabatali richesse. Donc voilà, rencontre na bango mibale bato balingaka te mpona main gestion. Tala sikoyo ba dossier bandi la plupart ba ministre na bakozala bakoleka pe na justice. Donc main gestion yango londe bakendo solola yango wana te basolola bango banakala eza mabepe te ngai eloko na boya eza nini que président sortant na président entrant bakoma binemi bagere bima na mboka faut basolola batune ya lamuka et les autres interpréter ngo mabe que oh non avant nommer abengaka ye avant ça abengaka ye non mais tout le monde a même un état d'urgence sanitaire na France avant qu'il va décréter état d'urgence. Président Macron a fait appel à l'ancien président. C'est-à-dire qu'ensemble, il faut réfléchir comment on va lancer un message à l'état d'urgence sanitaire en France. Mais parce que Kabila ou sénateur a venu a quand même l'expertise durant 18 ans à la tête de ces pays. On a dit qu'il y a un continent, continent, et ils ont facilité. Fatih passez-moi les termes comme un apprenti. Au moins, à peine, il en était 6 mois, parce que c'est relativement un gouvernement où ils sont en place. Donc, Fatih, ça a 6 mois dans le pouvoir. Alors, à chaque fois, rien n'empêche, à solo là, celui qui a l'expertise, l'expérience. Moni kozala libanda ya sport hein ozotala masano musika okitike ba joueur tala awa sozala kinga inde na cheboye bon siko de tinga boye na finga ba joueur bo bakotinga siko na stade martyr ngaka mwasi bufo mona banzadi ona kobeta fo mona ba souffle ona kozwa yango souffle pe facha do mona na terrain par rapport à opposition. Oui, on a regardé les bandes masano. Si on est dans la kati, abani ko mona ba 1000 étoiles, abani ko mona ba réalité à terrain ngezala. Croyant que ça va diriger ça yo mon président, mais ba mindele ba so benga pe ba pesa ba hotel na bango. OMS, oh faut bon ni ma vaccin, oh ba pression so partout. Na ba mais eza bongo. Facha da ki joueur ya libanda. Si on est sur terrain, on a la réalité bien. Donc, sénateur a vipé, à mon araboui. Bon, par rapport à l'expertise, rien n'empêche, na sur la naïpe, bada binemité. Tu as souhaité même que le fasse au longwa, président Moussoaye, et vous avez peut-être Jean-Marc Kabound, ce qui a l'inga sur la peine à Bantou, et avant la décision, mon goboué, a bien fait Fachi, a bien fait le sénateur à vie. Par rapport à l'expertise, par rapport à l'expérience. Mais na kamwaka, bon, batwa se pela komone longi na yete, n'était pas barbe, le qui est belé, n'a évité pourquoi. Mais au moins batwa tu n'as comment na fatité, tu n'as comment na boété. Fallait facha akuta na yete. Mingi ba ba ngwana. Mais ngana za politologue na mona ka mabe na nga ba sentiment ya batuté. Mais ceux qui facha bengié que dossier mo ou la ko na mbeba akobenga pe doyen na ka autre ko sala ndenge nini ce qui n'a pas d'intérêt général na moni mabete mais ce qui que non et le intérêt général ko ba intérêt personnel là je suis contre mais ce qui n'a pas d'intérêt général pour calmer za na mboka en tout cas na moni mabete ponanga
Ok, voilà, biso to saka musala Richard Longa triple code Aisha Lutete prête à Londres toujours boulot bazoloba vitesse to émission dans la pression ça da chaud bon malembe nani Aisha Lutete prête à Londres Richard Longa triple code Richard Longa triple code difficile à déverrouiller depuis Paris bat balandara biso voilà to saka musala bazobenga prête à Londres Aisha Lutete au monde et voilà tout ça toujours comme ça là ba message yaka ba rapport ekotaka le to moni presse ya maman Denise ezo ça le logoté jusque là maman Olive azo dominer toujours et puis bazo le ba message ezo kota ceux qui ba koka bouloté bako démissionner té maman longo là maman Denise à coquille peuvent ou ne peuvent avoir une presse. Pour comparer na maman nani otangi kombo nani maman Olive Lembe te. Maman Olive Lembe savait que son mari n'était pas aimé. Il y a un créer équilibre. Hein? Pourquoi mon bal n'a pas rien? Batu balingi ete taka iboka ata bolingi ngate bolinga ata ba evre nanga yango bakoma na hôtel du gouvernement so na voilà na hôtel immeuble intelligent ata bondimi ngate Kabila bondi matala mwanda muna sayeli bino ayebi ki balinga ki ete il savait maman Olive pas yeba ki balinga mobile na ete yango na créer équilibre o accident ki azuma kile mwana na pakule longi po asombata morale ya bato. Mais maman Denise elle n'a rien à forcer. Pour mon bal n'est d'abord star. Peuple lelaye. Mwana ya Kinshasa. Maman yebani. Tata yebani. Papa yemoko grand star. Méga star. Tshisekedi wa Mulumba. Non, il y a qui béton. Il y a qui sphinx. Hein? Docteur en droit. Mais celui qui a vu le fils a vu le père. Donc, maman Olive a donc cela par force pour battre lingata mobali naye à travers elle. Mais maman Denise, elle n'a rien à forcer. Elle peut ou ne pas faire. Mobali naye déjà dominé musique. Mobali naye déjà méga star. Mobali naye déjà grand prêtre peuple lingaye. Ba fête akati le pour la victoire na ye. Donc maman Denise avant na yeko to calme a forcer na yeta alanda mate mobile na ye moko d'abord star ya danger ya pe mana écoute alam la papa na biso ba semoul alam la papa na biso bitoyo alam la fachi ka konto alam la fachi soso ba lumba hein. Donc, on compare presse à maman de maman Denise, à cause de la presse ou pas, biso to kolobela na biso ya ofele. Oh, facha sala kiza déjà belé. Yo to biso to lobela na biso ya ofele, mais ça bande comme super bazolanda biso. Bazana posa pe misala ya maman et mon anaka, batu quand même pe bazolobela ye. Bon mon ki maman pe bazolobela. Maman zali président de la République té. Maman Zali na mbongo te. Moi ça président. Moi si la président Zali mboula si la président la présidente. Ah baba ça la congrès ba destituer président. Yo ba destituer moi ça président. Ti, moi ça président la présidente. Non, maman présidente. Comment présidente outi na mobile na ye. Azwa ko mériter ngo na son mobile na ye. Président za moko. Amataka tapis rouge na sima ya président. So le facha le président, maman Denise azongi na mabele na prince sans tapis. Ne maman Olive va monter sans tapis. Donc maman Denise presse na ye bobo manzo toté. Fachi déjà dominé, il est béton, il est carré, il est aimé. Naturellement na ba congolais, ça nous suffit. So abana ko sala bango comme concurrence oh asola na akene ba accident ako isi mwana azu mwana na pakuli makila bone longi baba wala ki flatterie po ba linga bango ita ki flatterie
Mais maman a reflété le peuple congolais na nini. Balinga bango déjà ofele. Peuple bana soutien Fati balinga ye ya ofele. Makila ni ko pakola kuna poto balinga. E ko yeba na kato nga flatter. Comprendre? Donc maman sorry, vana na yo calme, ko welisa na yo te, presse na yo esala te. Aux autres, un succès, c'est mon papa. Voilà. Ok, merci. Le tomoni de Kolabiso VK Dircap, Azobo a toujours démissionné, même dans la prison, à l'ingité, et puis Azal le malade, tu éviter. Barobi Misaya, qui nous a soin du banda, to a kenengalema. Pardon, micro est trop prendre mon nom, parce que pousse à mon quai pour na panza siko. Merci. Directeur et cabinet et chef de l'État, on a directeur et cabinet parce que jusque là dans l'ongouette, tout c'est la démission de Oumela. Les gens qui ont fait piège, à tous c'est là-bas, mon condia l'ongolaye, pour pas avoir raison parce que voilà, au monde, bagna ba l'ongoli yende, na yebe da piège, à où l'on démissionné. Mais aussi là, document mon côté na prison pour moi. Azobela te eza nde souci ya ana luboloko. Souci ya luboloko. Ya nani? Souci ya Amida. Falo bakbak ba Hollande biso ba comprendre que ça. Te o batala ka tindika mingi batala ka mingi ba comprendre po il y a des fois na sola bana ba code. Po ya za la kasoki yo Amida ke piscine. Yembo ala ndaka yekuna. Siko ipara kwa ipare akweka ba mayanga. Bon yo da moi cité. Yo ka si yo soko ke piscine to kotala hote. Siko ipara kwa ba mayanga. Soka Amida continue na mai. You go. Donc, sikoyo azobanga parce que qui a bu boira. Dit-on qui a bu boira. Azobona que le col à moi si wana. Amelaka déjà. Donc akomela lisusu. Qui a bu boira. Qui a trahi, trahira. Voilà mon dieu butalobi yango. Qui a bu, oya meli lelo. Akomela susu lobi. Oya trahir, ako trahir pe lobi. Donc le col la moi si wana melaka. Mobile na yepa yebi. Il a peur que moi si wana amela lisusu. Soit comme la marula. Akomela agene, akomela nkoi, tu akomela tembo. Keba akomela nsamba da couleur. Bon, émission ta yayo, hein. Et na comme confité na poser journée c'est ma question, mais tout sur dans abisso. Nsamba, oui masanga nsamba te. Ah, tu as masanga mo ya mbila ti. Na yo kaka oui. Eza alante ba couleur nini? Masanga nsamba. Quand tu réponds ngo masanga ya nsamba mbala mususu ke komela masanga nsamba. Masanga pembe. Ah. Maintenant souci wana ndezo sala dirkab. Ah. Délicieux. D'accord. So wana bota soin na ema. So balingi. Oh. Bon. Bota soin na ema. Batlo so kota ka prison ba na kobela. Na pesa exemple à 2 personnes, mais na kotanga ba komona bango te. Moko aki député ya IDPS. Asala ba pont tout ça boyena boya bela kita côté makala. Oh azo sanza makila ba mona ba image te. Balaki toila hein kasumbalé ça. Tala makila pembeni. Azo sanza makila. Kaka jour abimaka carnaval na kingabwa. Oh, mutaka sanza makila yeyo. Mususu ana président parti politique moko wana pourquoi otomeka na jekoko na tangi koma mutute na pesa ba exemple bato bakota ka prison muso aki muta parti politique moko ba mura bakotoleke na ndaku bagare indaki bakangaki peye
acha photo moko na parti politique na ye likolo bamakila banini ye pe okutuka wo alingi akufa taka babimisi be conférence de presse bato babelaka na prison soki abimi abongi ye azobela te susi ne ya ana luboloko onomona donc susi aza nango ya kosakana te azomona lokola keno kia bibwara kia trahira azobulaka keno Amida déjà côté moko boy souci wana mte esala ye bon ye pe bachaki na chambre privée parce que na makala basi bakotaka so na chambre privée mère pa koya opesema bipwepwe l'esprit a bien esala nango tuna ba grand prix batala kuna soki mwasi pa ye okoti yesko alingi chambre privée te azobanga po ba stress tango za yo moko bano kanzimaka apike crise siko alingaki azala na batu basololaka se déstresser alors se défouler yanga podaki na ye chambre wana soki ya 12 personnes azala na ye wana ye moko mabete mais siko kuna moye na Amida ezate moye basala ezate po 12 personnes sikoyo talatina donc wana ba caméra ko bimakuna ya haut niveau omoni moye soka sala makambo wana ezate nde souci na ye yango wana amona mama eza souci eza maladie mais asenga akenda na mwa chambre wana privé ata ofala yembaki ata chambre privée pas zobanga mais asenga kata pona une minute pour la route fala yembaki une minute pour la route parce que une pour la route on peut autoriser à se soulager mon malade nyonso ici souci na ya on bela na été. Ok, voilà, papi Kamwa, c'est tout le monde le monde entier, mais lobby sous ces acquis bitumba. Donc, ma campagne est si kana yesa tombo qui mutobi maté mutoko tate. Tu habite, mon entier malingara nini. Hein, oh déjà na confinement, oh ça déjà so deux fois, so trois fois. Bon, aluka bakanga na ebi ke enza na nzala, na ebi. Ado sala, ado suka ko sabato batangi. On s'entend kuna bakufi. Azo ko sabato batangi classe te, pour net mon entier bako sangate. Na tangi chic, na ko nepe kotanga. Awoko sangati ata yoka sonde ngaza wana aza licencié te mais akosa mwanantsema akosa yoka sonte akosa abeshole te akosa pasteur Gilite akosa nani akosa fumu sabata akosa te wana ba vertébré bana vaccin vaccin Tshisekedi akosa siko ba yuma bani ba Congo bayuma Congo nebi ke botalanga partout tina Congo central tina est bolanda ka mwana nsemi te botala mwasi na ya piki mais que président kota na mwasi modèle wana président ataka li papa mo bela ni makolo ataka li papa chaque jour ba bouche de chambre yango lataka ba alo nga bacha ye ka ba benga ye bapesa ye poste ba idéologie wana ese leka yo ebo na osenga na fachi ala mukaka pe alu mikana ko boya nzambe te mais aza na politique mais je vous promets mwana ntse matikana mikolo mingi tiba okangai wana siko la bouche autorisée de fachi ndalo biango so yalinga non nini kazi mutu esala ka bien ti makambo bandako kana zo solution ça soki mbongo pa Kabila pesi mbongo atongaka bunker éléphant blanc ndako esila te asala parti politique moko na tout futa pe ndako awa na mona rapporte comme okanga mais comme na parti politique alingi suni est-ce que banzala na il faut facha sili sango suka bomisi batu pour rien na batombi bazoba pour kota makambo zo ba ni mutu ni makolo otiki mwasi na bana ba Congo bokota makambo mwana nsemi ta bomisi ba manianga kuna siko ka Yesu na Congo central mio na kisante bokota makambo yebi ni mutu ni makolo etali bino na kebisi bino bana ngona ba Congo botala ngayeyo je soutiens Fachi je soutiens UDPS je soutiens des valeurs oyokinga obiki oyokinga te makutadiri obuiri fuiri okufuiri ku torokeri makutadiri voilà wana s'adresser na bango bandi kona. Ok, voilà, Kishasa toujours makambu na makambu. Kota lelo bosolo politique, tomoni
ministre délégué ya défense Sylvain Mutombo kolobela mingi ogi Jean-Marc Kaboun ezani te bato nyonso bazolobela Jean-Marc mabe bazo bundisane président de la République parce que le président de la République mutachaki Jean-Marc Kaboun président mutakolongola ye azako asime intérim azanaka intérimaire na UDPS en principe Kaboun sa longwa na ye badaki secrétaire général alongwe peuple sengaki ye azonga facha azongisi ye na poste na ye koma nango Augustin Kabuya ye en principe sa longwa na ye déjà président mutayebisi ye nga naza na makambo mboka azala wana en attendant mais so bolingi alongwa boyebisaka facha alongola ye si bozo koattaquer na ye innocent bato pourquoi donc bozo koattaquer Kaboun bozo koattaquer chef de l'État donc moi je regrette dans mon émission qui trop agité son excellence monsieur le ministre est Mamadou Simbate jusque là na ba image mokawa c'est atroce moi na tchako na émission ezati bado kata bato na machette lokola Kamundele na est voilà son rôle c'est ça en tant que ministre délégué de la défense toyoka sango que ba infiltration de sili na est kuna calme koti total mais yo ministre comme le parti politique yo ministre ya mboka pour na RDC déjà au long na coloration politique Ozo Tumba, Jean-Marc, c'est que Tumba a fachi. Remanieme Zoya, Italie. Nasuki Nangawana. Ok, merci. Tout le monde, le président, la comme on tient mis sur la mise, le bandeko ya Guado, bazo c'est l'éclairage public et côté le Nagwa. Merci na fachi béton. Oche Mounia na Kasaïte, Oche Mounia na Équateur, na Guadolite, Mboka Mobutu Tikaki. Aigle de Kawele, chef de l'État courant. Ils appellent, bon, on a pas beaucoup, mais il a devoir naïe. Il est le chef de l'État de tous les Congolais. Il est là pour servir les peuples congolais. Servir. Bon, à ça, ils ont droit naïe, ils ont devoir naïe, parce que le chef de l'État a les droits et les devoirs. Donc, dans le cadre de devoir naïe, il faut éclairer Congo Mobimba. Même la Kisasa a la lumière, les athées. Baxile sala maturu na butu lumière ezate mais abandi quand même na Équateur na Guadolite merci malgré bande ko na biso ya MLC bada mingi ba originaire ya Équateur bada ko senga Jean-Marc Alongwa bada bundisa IDPS bango tobi ke bada ngo ba lié pe ya PPRD nous on s'en fout que ce que PPRD ngo soka bango so bango bada te souffrir na mboka o na habité bino so ba lié ya PPRD bino tu ba lié ya FCC problème exact mais merci na Fachi déjà lumière de Koti biso pe la Congo central to la et comment peut éclairer parce que biso to laisse à Kisasa biso na bandundu so Congo central et Kangi fini même ba mitu ka oya na to tambola na ngwa so to bloqué fini hein kinto ko tambola ba pusu ozomona donc voilà mawatro pour na marabusu ozomona na Congo batandi ba MLC pour combattre l'IDPS le baki transition sans Kabila bon baki transition avec Kabila donc si voilà ça qui va être allié il y a FCC mais malheureusement bazara vice-présidence IDPS et vice-présidence donc betou et baou différence ata yineni déjà au FIDA jusque là tout le monde le lot akundami kaka na Rwanda confinement nyonso ezaki bloqué nyonso okangama tobite corps yango ekendaki na moyen nini o ba déclarer ti corps ezongi ka Rwanda te la fausse information neti batuti ba bangati na Rwanda bako detere bango po mboka na mboka ba utu ba autochtone ba utu bakolo mboka ba u batuti bazawa bakunda banga awa poto risquer mukolo changement ya pouvoir et osala makuna bako kundula batuti ya bako kundula batuti tika bakunda mapo ba kundula ete peut-être ko makambo tu es sûr que ba ozango bakundi awa bakunda ye lelo toto sala émission boye mais c'est Rugwiza bakunda ye lelo na mabele ya ba teke na nécropole. Makambo za sûr que quand Rwanda bakoya ko non pas ça pour nani
Ozali pays hospitalier qui est na cimetière à Gombe kuta bakunda ba français kuna na ba belge. Batimula bango te. Ozali pays hospitalier. Mabeka ke ba payango to yambaka ba balokela biso. Akopema na bien mtakundela ya zate kutu bana makunda matawa. Biso to ka mawa. Mais so akunda mi na Rwanda ke ba tanga ba tout ba out ba kozonga na pouvoir na bango. Bako profaner ko déterrer pas eximer parce que eximer c'est-à-dire ba longo lieu awa ba kundi ko temsu ko déterrer ko profaner. C'est pas kunda matawa. Ok, voilà tout comme on est na kochité lelo Bruno Tshibala pe aza interprète. Nani? Nana pas exemple moko ko choquer batu, non pas exemple wana ti. Yebe traite. A qui na prison? Mais bah mettre les copes na prison a trahi Tshisekedi pas comme ministre, premier ministre. Il a trahi. Et tiens Tshisekedi wa mulumba. A caché la fin du monde. Voilà. Bisote va te fundier, IDPS te fundier. Kuna na kati ya masolo ba fundier ba nyongo, ba mbongo ya bato alia, bato ko sa na primature. Ne ba fundier ti. Mikolora mbongwe bima mbongo bima afuta batu bakokanga ye sikoyo mwana ya Fachi mwana ya Sphinx akomi président yo katseke dans la fin du monde à partir de makala babeti yo cop pour FCC bagima kasi pour somba batu car mutu basomba te Jean-Marc Kabundi. Donc voilà. Les loyaux, ceux qui c'est la justice, botika justice, asala musana ye, qui toko. Na ebisibino, ils ont risqué. Quand on a pour na VK, ils ont risqué. Tshibala, Azonga, na Selembao. Bon, on peut s'en mbote, na dirikab. Bon, il y a le barachiluba, dirikab le baraswahili. Si on peut s'en mbote, ndengeni. Ils sont bêtiers, bêtoi boué. Yazongi Sierra, Igo Muzuri. Et c'est ok, voilà le lot moni Fridolin Ambongo ba nommé Fridolin pardon, Fridolin Ambongo ba nommé le lot coordonnateur ya Fonds national ya Corona virus to mona ki ba pasteur na biso Sonika Futa bazala ki wana mais absence ya ministre ya santé. Bon, moni Fachava Mayele, avec président ya ba Congolais nyoso. A Fridolin Ambongo te ya mvami gati. Amvami. Fachi a aidé à soit jeep au bapesaka pa Kabila soit raté azui. A comme na deux jeep. Si ko bapesa su musala. Et puis mikolo l'église catholique, l'église nyoso za okanga mama bonza ezate. Église catholique ba ko vivre na Vatican à l'époque. Le vraiment vivre na mabonza. Mabonza bosali, botali ba infrastructure, botali ba besoin ba ni communion, vinu, o etikali mbongo ya ba sango. Bana mpiaka Fachi a récupéré monsieur Moussala. Donc mabonza, usa mabonza na deji parce que il est à Kabila na ya Fachi patron. Et puis elle a toujours côté à la muka. Donc to bendi mutomoka la muka to côté. On est créé un problème. Problème wapi? Bongo matungulu. To bendi za matungulu, to bendi ya mbongo. Donc côté la muka ba do quoi c'est quoi ya kaka donc ba shit libre. Donc ambongo ye abina Fachi umela papa. Oleki bango nyonso. O kansanga mikolo nyonso. Mokonza mboko. On se bango na latin. Aminoski miloski hui Fachi beton. Imilis umela Fachi. Donc ya mona kasko fataka mo kanisa ye mikolo nyonso ndileka ye kamdaka na Congo. Donc biso ba mende ya Fachi la bouche autorisée totamula makolo mais ambongo des jeep ya gilet ya sachet papa c'est musa na présidence akubisa nzambe mais des sengo na pas la jaloux na yete na niveau mo na yete ya la grand prêtre c'est normal agir na bloc mais Fachi a raisonné et Sonika Futa kuta limwaka Fachi akanisi ye parce que betaka ba cop mo série moko boye
pillage esalamaka babukaka biloko na ye kuna église akotisa bafacture pa Kabila bapese bambongo Kabila akangela ye telefone siko faci afongoleli ye telefone voilà donc c'est kafuta kiese na kiese donc mikolo azongeli baentraînement ya karaté po astopaki mwa moke na mwa mpe tokomi na osuka ya confinement mpo bandeko oyo bakendaki bachine badubai tozonga nanu obi ministre ya santé aza te na makambo te babi ministre ya santé na liste wana aza te ya bato ya voilà donc ye aza te parce que ye aza na mosala monene wana eza na misala kaka ya grave mpenza te yango faci akaboli ministre kaka likolo na bango c'est lui le ministre de tutelle voilà donc eloko eza te. Ok, merci. Nous sommes à la fin de notre émission. Question d'Ali, Yasuka, Papa Molière. Ok, Papa Molière, bataille de peste, aleki na bosolo na politique. Aleki na bosolo na politique. Alobi gouvernement congolais dans la force te ya ko rapatrier ba congolais dans na Dubaï. Bota l'émission angoli susu, problème ezate sango da mutu na ngai. Molière alobaki eza impossible batona ba koyate. Be batona ba yakate baye. Donc Molière souka na ventilier papa Molière. Donc minu eleke belé na munoko. Nazo senga yake pas dentiste ba extraire quelques dents pour azala ba ouverture maloba et la mesurer avant ya koloba. Il y a comme avion c'est quoi? Pour faire affréter avion ça va déconner ba congolais bazonga c'est quoi? La muka na dobité ya te yaza azala na salon na ndako batu na États-Unis. Tellement zali personne non grata ba mindele ba ebiete bazuye lokola monsieur tout le monde yakoboni moye bazong César. OK. Ba na Dubaï baye bango yekuti personne non grata donc sans impact. OK, merci. Merci à ceux qui vraiment à papi kamwa. Message mo eza fort na batutu bazolanda biso puis ba fan na biso ya tindika o ba message toujours kolanda. Bolinga tindika. Bolinga biso. Po biso pe to linga rabino. Po soki bino botali biso te. Tokangi chaîne. To linga kabino mingi. Vidéo ya émission oyo bo bomba ngo tele ko la propriété privée. Bo partager na bande konyo atako bazana kasumbalesa. O bazana mweneditu. O bazana kapiriposhi. O bazana somba zigida. O bazana kinkoko na mboka na biso na kinkwanga na kingemba. Na masimanimba na gungu po wana babokilo nanga na gungu na chela na nkoni dikifutu na kipuminanga na ntombo yanga na singini na maduda na nando bakota bambeku kuna bon na kikuide kikuitrua wana batabandunu lisusu. Donc bref bino tu bota la biso na mweneditu toza bandeko na bino bokabula video oyo bato baye baka actualité ya mboka puta kosa bango te eza émission ya lingala donc kuna pe na mushi bokala na bwende makuti poko na businga bokunguikela mbote na bino bana ya kenge na nyoki partout po bandeko nanga kuna kote ba mende o malanga kuna na batetela bino tubo bokabola émission oyo ezalaka nde bongo toke kuna na pemena na Centrafrique bandeko na biso ya Équateur o balobaka pe kisango bokabola émission oyo bato baye baboni mboka eza kotambola. Numéro na ngai la bouche autorisée de Faci ezali plus 243 82 86 85 648. Merci na vitesse Jacob Mudingai te vitesse Mudingai Jacob. Merci na mama Christine Mpinda wetu mutema ya papa Joseph Mpinda na kobosa na te Angèle Mpumbu futur député depuis États-Unis déjà limité za koyinda futur député musoza ya mama Jenny bokomona ye maboko pembe boko découvrir ye Nikolezoya. Merci na bino tout bolandaka la bouche autorisée de Faci
lelo na émission ya Katia lobby bokotala nga moko ba image ya bato uti Dubai bokomona yango. Merci et merci également à deux responsables. Il y a Tindika. Il s'agit bel et bien des Rifin qui sont mes papas sociaux na Papi Kelly homonyme nangai Papi Kamwasi. Merci surtout pour la disponibilité. Ningo yeko lukanga to sala émission oyo quelque part na Kinshasa. Merci aussi à vous Papi Kamwasi na accueil o yambeli biso. Merci aussi na bino batu bomesa na kolanda kati avoka la perle noire. Babonner na biso tout ya Tindika vraiment besoin temps ya ko partager émission au par-ci par là. Tobi karapotote. Yo mitoza ya bande ko na ba mboka na ba province na ba Kinshasa bo partager vraiment sango oh soko za na poso yeba information ni ezoleka na Congo Kinshasa bo landa Tindika voilà beaucoup za des sites. Je remercie aussi à mes boss qui est là Henri Fin qui sont l'homme du moment Papi Kelly l'homme au pouvoir bafano yanga balinga kanga Richard Ilonga triple code difficile à déverrouiller na beta rapena c'était kotoana Chailou t'es prête à Londres hein Chailou t'es prête à Londres to sentirie kalamingité à montrer cha papa botanga la perle noire Katia Voka papa Vincent Voka à mes sœurs Jémi Mavoka grâce au Bambina Noubodi mon petit frère chéri Olivier Voka à mon grand frère Joël Voka, donc à tout ça tellement ébélé. Bon, mais ça n'a pas tout aux cabane noir. Derrière la caméra, je vois Junior Mboui, mon caméraman, pouvait. Équipe technique, équipe technique, vous avez qui n'a biso, dans Topesiso Bambote. Vraiment, il y a trop un Mike Zola, voilà. Merci à Nabino tout, mon ami, semaine prochaine, ciao.